mboka oyo ezaki ya Kalev te, mboka oyo ezaki ya Kabila te, pour que peuple congolais pas fait souffrir peuple congolais bongo. Famille à Kalev, baby c'est Kalev azali. Azolia fufu avant dit abatami. Après, bon, tia bimananzela qui n'est pas quitté ngayos. Bateau wana ba l'évacuer, ba mona qui était. Pour la nini, makila bateau nem te ezomi mabango boy. Mais bientôt la vérité ko yebana. Parce que basana na justice te. Justice oya état de droit et comme Mr. Kalev devant tout le monde, pe au moment que non, Kalev il va se retrouver comme moi dans Moké. Il y aura si fatigué. Ce qu'on est parfois le moutou ça a subi bien pour na caoutchouc betagaye. Ce que celui a commis na 70 quelques affaibli. Ne elo ba banga ngala mais ils ont volonté nzambe. Il dépêche trop lâcher pouvoir te ça que peuple se retrouver. Attention qui tant bato ki nous kangaye. Ba ki kangaye ba kondika oyo bazo gérer ba institution de sécurité na mboko ba signaler que bima bazo kangayo. Mais il va finir par kangaye. Pression na bango ils ont sécurité parce qu'ils ont affaire à UDPS. UDPS pendant 37 ans. Tobundi pendant 37 ans pour que le lot tout cela 2 ans 3 ans à pouvoir te. On est la vérité. Diaspora peuple congolais. On a juste un mandat ici bino. Ceux qui bandent comme ça va marcher, on a une vérité. UDPS a lutté pendant 37 ans pour que le lot totika place na ba étranger na mboko yo to uti na étranger to kozonga sur na étranger te. L'élection 2023 pour ezala esengela biso yeba awa que peuple za boni. Quand tu me donnes biso. Yo qu'est-ce qui prouve que tu m'as biso? Pour une union sacrée. Est-ce une union sacrée dans moteur moko? Soko landi ma démarche ya catholique quand tu me donnes si malango. Biso na mutu na biso to boye élection te metolobi boye. Nous allons commencer par recenser les gens. Nous allons recenser le peuple congolais avant tout. Pouvoir à Félix et pouvoir à Nzambe. Moutiné sur côté les mélango, Nzamba go frapper. Donc en bongo chole, vous serez frappé pour na besoin côté mais la volonté à Nzambe. Pas. Donc Kabila tamu c'est mboko na te pas. Ce qu'on a te pas, Félix lui charge nyon sowana. Charge au Félix Azui. Tous un moyen ça la autrement parce que to ko organiser des élections na machine à voter te. Biso faut nous cette élection nenge et ça les maka. Na bulletin de vote. Biso to ko boycotter l'élection te. Biso to ko ça la aux volontaires peuple. Ce peuple a lobby qui était tout dans l'élection en 2023. Bongo biso idée pèse au yanine. Ce peuple habité tout dans recensement. Oh maman, na mboka oyo au tika comme on n'a jamais fiche parcellaire na kombo ya église catholique té. Mbote mingi bino bay besoin mi partout dans le monde entier bino bay boko landa biso na nzela 3W Congo France .com na pesi bino matondo mingi pe bolandi malamu mabota mwabino merci na équipe nyonso ya congofrance.com merci beaucoup tozaka ka toujours dans mois de la femme et mois de la femme na ba femme nyonso ya monde entier et surtout il y a Afrique centrale particulièrement na République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Ngayabino Molobeli, Topé Savante, Josephat Mwanza, Nazali Awa, face, il y a le président J.C. Moulumba. Avec lui ensemble, nous allons essayer de parler sur la situation politique. Il y a Mboka Nabiso République démocratique du Congo. Topé Tokosa la banaliste, Topa Komekana Kolimbo le Labiso, Maïma Kole Kanambo Kanabiso, sans plus tarder, Topé Siembote Bomo Mesano, Tokozonga. Ça micro pas inangai pour la série à question président J.C. Moulumba na pesiombo mote mona mboka mote peuple congolais mote ma diaspora na sepeli mingi ko ya verbino lisusu. Merci beaucoup président J.C. Moulumba mais ça fait un bail hein au limwe vraiment au limwe même nanzela e betandoike au komona na lisusu te qu'est-ce qui ne va pas bokolimbi sanga muke. Le coup on a saisi Mikolebele nazo les gars le sous-souté. Faut n'aille pas bandeko. Pourquoi na bandeko les gars le sous-souté?
bana poto badongolo miso batikaki te batiaki JC Mulumba maboko na ndenge ya motema mabe mais nzamba sungi bango baozela biso tokufa biso tokufi te napesi merci mingi na mwana mboka le général John Chibangu vraiment soki napesi yo mbote te soki na lobi likambo te nzamba akondane nga nzambe asalaka mais asalaki na kolandisama na mwana mboka général John Chibangu nde bomoni bino ba diaspora lelo JC Mulumba telemi bato mitema mabe basi babe bisaki JC Mulumba nzoto mais nzambe aboyi à travers mwana mboka le général John Chibangu oazwelaki biso de oncle Willy pour que JC Mulumba azonga lisusu vers bino bana poto JC Mulumba sakufaki bato mitema mabe babe bisaki JC Mulumba nzoto na sabino mo bozomona JC Mulumba zalaka boyete. Merci mingi na général John Chibangu na bémission za koya na ko expliquer bino malamu mais na ebisi bango ke na kufite bazonga lisusu ba kuta na JC Mulumba. Merci. Merci beaucoup président JC Mulumba. Parlons ce qui est essentiel, ce qui est de l'actualité, dossier élection. Tout le monde mikolo eleka na kati boni ba sango ba papa episcopo ya mboka na biso ba tata wa biso a milimo oyo balobaki ete malgré ba manœuvre non so boko sala mais il faut boyeba que na 2023 élection ekozala soki boboyi élection boko mona peuple côté les mananzela ndenge basala ki yango na kaya Kabila mais chose que au IDPS jusqu'à présent bino IDPS boko échappé boko senga recensement boko zo ba raison ba Covid président JC Mulumba état des droits est-ce que le leçon beaucoup thème l'élection et bolobake vraiment pour voir la binezali à état des droits vraiment comme le président Félix mon mboka Josephat nazoko biso bosolo UDPS a tikali jamais kobo ya élection en 2023 mais UDPS a lobby kolanta na mona mboka Jean-Marc Kabondu o lobaki mikoleki sikoleka awake to ndima ve na biso ya le peuple d'abord biso to ko boycotter élection te biso to ko sala o ezali volonté peuple si peuple lobby qui était to ke na élection en 2023 bongo biso UDPS obo ya nini so peuple habité to ke na recensement oh maman na mboka oyo okotika ko mona jamais fiche parcellaire na kombo ya église catholique te fiche parcellaire na kombo ya Tshisekedi te fiche parcellaire na kombo Mobutu te ya Kabila te donc cela veut dire basango basalela nzambe basunga peuple batika distraction basango na bino wana baza ba commerçant na yebisaka ko na bemission mingi boye basango wana ya Senko bakoma kofuta bango na baye politique donc baza ba salarié ne baza wana nungo moni ba beshole wana ba beshole banani ba ambongo bazali bazoka mbongo ya ba politicien o ba yiba mboka oyo bandakala donc ba politicien o ba yiba mboko bandakala ba futaka bango pour que bango basa la pression na bango ils ont les parce qu'ils ont affaire à UDPS pendant 37 ans tobundi pendant 37 ans pour que lelo to cela 2 ans 3 ans à pouvoir te on est la vérité diaspora peuple congolais o JC Mulumba ici bino ceux qui bandeko musuba ko marcher ngana ici no vérité boy UDPS a lutté pendant 37 ans pour que lelo totika place na ba étranger na mboko yo to uti na étranger to kozonga suna étranger te ozo comprendre Félix a lobité a retiré na pouvoir éternel te Félix a donc ça traîne à rail après UDPS a ko bunda pour que token ba makambo esalama na ba Afrique du Sud et ko salama pe na RDC cela veut dire que pouvoir pour boto la UDPS pouvoir na biso que ba kokate parce que tous la population tous ma casse na mobilisation tous ma casse na ba marche biso UDPS neto ba ko soutenir CLC ezaki bango te bazaka na batu wapi biso UDPS CLC a lancé biso de tochima boko donc tozela bango baya l'élection 2023 pour ezala esengela biso toyeba awa que peuple za boni peuple za nzala nzele ezate makambo nyonso o Kabila tikaki na mboko yo bongo biso toya pona 2 ans kaka 2 ans ya pamba oyo parce que baoti ko motivation pa Moïse afuti bango mbongo nde bazongi babite to c'est la Félix pression
mais si vous avez Félix a demandé Nassi Nabi Boye baza ba salarié ya Moïse Katumbi papa maman ba mbongo ba Bécholé ba comment ko futa mo mbongo po ba sala ba pression au moins mais Katumbi azana binouti te yokona biso maman Katumbi azana biso te Katumbi azolu kande ben terrain na ye Katumbi azana biso yo qu'est-ce qui prouve Katumbi azana biso pour une union sacrée et c'est une union sacrée dans moteur moko soko landi ma démarche ya catholique Katumbi azana simanango mais nana pekisi ke Katumbi azala candidat nana sali Katumbi ayamboka o c'est pas Félix yango moko pe boye mboka ici ka otambo tango na moi dictature parce que soki démocratie le kimingi bato boso na mambo belé mais tozala mambo dictature diaspora peuple congolais soki élection recensement c'est na mboko yote biso IDPS toko marché là je parle en tant que combattant à 6h30 il y a 5h59 na combattant liboso donc première victime après celle Julou Koussa na mboka o. Donc, koyoka yokoloba, elingo loba que élection est en priorité. Priorité est en recensement. Priorité est le recensement. Pour tout mettre l'histoire état de droit. Et c'est qu'il y a biso yaya, bakak de l'état et botam bolarango, et identité na yote. Il faut un document aujourd'hui c'est que non, ngai Josephat Mwanza, nazali congolaise, na boye. Car pièce d'identité. Mais il faut retarder tenir l'élection. Maman yo na bisa yo. Notre souci est que tout dans l'élection, il y a des autres thé. Il faut deux ans dans l'élection, il y a deuxième tour. Il faut deuxième tour, il y a l'élection, ça va dans beaucoup. Il faut procédure normale pour notre élection. L'élection, il y a rappel la présidentielle, l'élection, il faut dans la locale. Pour tout dans la locale, on a essayé na biso, tout banana nous recensement, tout y est baké, na Kinshasa, toza combien, ba Rwandais baza combien, ba Tanzanie baza combien, ba Burundi baza combien. Donc, tout au long on étape pour on a. Toké na étape ya ba province nyonso toyebi ke non na ministre tozali na 100 personnes na Congo mobimba toké na étape ya diaspora banda pe ko voter siko soki toké na étape ya mbangu parce que Moïse a aussi la course vers âge naïe parce que Foyle a aussi la course vers âge naïe to résoudre pour le peuple a ebisa biso papa lobaki le peuple d'abord biso na mutu na biso to boye élection te. Nous allons commencer par recenser les gens. Nous allons recenser le peuple congolais avant tout. Ça ne sert à rien, il y a Babé la Moutou. Mais c'est le moment catholique à l'Ukanengenini à réorganiser l'église naïe. Nengenini à Kobongisa Bekol naïe. Aux a conventionné. Atika distraction et Rolandela, pouvoir à Félix. Pouvoir à Félix et le pouvoir à Nzambe. Moutini sur côté les mélango, Nzamba go frapper. Donc en bongo chole, vous serez frappé pour na besoin côté mais la volonté à Nzambe. Siko bino le lobo comme on a démarche à catholique et Zambé. Alors que biso ni soto yebi na biso na bino to yebi que IDPS pendant 37 élites abundela de violation ba texte. Bobundela pour que ba élection ezala na date ezali o esengeli que élection fait salama. Mais quand si tant kaka ba tata épiscope ba lobeli likambwana IDPS beaucoup trop agité. Beaucoup mon pèse a raison. Vous retardez des choses pour besoin raison Covid ou comment? Le selinga passe ezali que ozolo ba na message na ozolo ba que non IDPS ndé mutasale que Covid-19 et na mboka oyo. Je parle pas de Covid-19. Non, madame. UDPS na biboye. Peuple congolais tende mutu abenda ki Covid-19 te. Covid-19 ya ki bango moko ba mindele nde ba créer malade na bango. Ton ba créer ngo biso pe to ba victime. Siko situation ya États-Unis na RDC zande moko te. Bango bazanga na ba réserve na bango. Biso RDC to kuti mboka na tepa. Donc Kabila tamu se mboko na tepa. Ce qu'on a tepa biso Félix lui charge nyonso wana. Charge Félix Azui, tous un moyen de la autrement parce que tu as organisé l'élection na machine à voter. Biso faut tous nous élection nenge et ça les maka na bulletin de vote. Pour que tous nous élection na bulletin de vote, il faut recenser peuple congolais. Il faut un recensement. Tu as un recensement, tu dis que peuple congolais a autant. Tu peux peuple congolais
pièce d'identité congolais soyebi ke nde naza boye naza na identité na ngai oyo signifie que ngai JC Mulumba na li congolais mais soki eza pona tosala ba démarche ya que tokende na ba élection ya 2023 na machine à voter na précipitation ya ba âge ya Fayulu ba âge ya nani ya Moïse Katumbi ekosimba te Moïse Katumbi aza moko la kati ya union sacrée na biboye aye koluka peine de vie aye koluka kwanga soki oza moko na union sacrée tika biloba loba parce que on a un résultat en 2023 2019 à 2023 il y a UDPS eza bosoni na éviter quel genre il y a politicien toujours on a beaucoup yo politicien parce que tu as l'argent mais politicien sans personnalité. Il y a des politiciens dans ce pays lorsqu'ils parlent au Talika Bouna et c'est ce qu'on peut gérer notre pays. Donc parce que moi même bakatanga on a tant Moïse Azalaga na mutu ya comme gouverneur Jean-Marie Kassamba bane ko balancer ba biloko lukuta mais vérité na Kiabula na Moïse Katumbi mutu ameki peut ko changer katanga c'est Moïse Katumbi et c'est Kiabula Moïse ye ami pesa ki minka na ko boma katanga na ko détruire katanga na bisa minéré aiba minéré na niveau que donc, on a une union sacrée. Bon, est-ce que vous pensez que bateau tout va adhérer dans la union sacrée? Vous pensez que ça va aboutir à quelque chose? Ça va aboutir. Songa Moïse Katumbi, fallait azelara, le roi a besoin d'élection, fallait azera mokolo au élection au Salama parce que recensement aux 4 ans. Et le roi ça va non recensement aux 4 ans. Et puis quand aux 4 ans, Nabi Boye, recensement na Congo Bumbayo et aux 4 ans. Donc, si vous organisez l'élection en Moko, tous les gens en 2025. Té, nana problème Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, à Saleli, mon Jean-Pierre Bemba, dans la prison, à Saleli, ma maturité politique. À comment Kimia, à comment poser. Mais Moïse, le coup là, à Saleli, le coup là, bantré, et comme il passe, au moment où on Iba, ba minéré, et au quota, aux amants le lundi en bon, comme vous gérez bantré na yo, Mazembe. Et si ma soute pour joueur, il y a bien donc tout est compliqué. Parce que la carte sous la bête na union sacrée pour que les joueurs ne commis pas ministre oyo ensemble à ce moment terrain. Donc na considérer les politiciens et qui viennent Moïse wana les tout consorts, on a bien les tout consorts, la Francis Galombo les tout consorts. Problème il y a Félix a outil na parti oyo et créer la pression et du pouvoir la pression. Donc, pression, il y a un individu commerçant et il sur le côté. Donc, il y a la pression, il y a que Ambongo, Bafoutier, Ndaye. Par exemple, Constant Moutamba. Constant Moutamba. Constant Moutamba, président, non, j'ai pas passé une élection, recensement et. Et Nina Seni, cette fois-ci, il faut que il y a Monseigneur Mosengo. Tant que tu es na période na bango, tu es bango bacha Mosengo la tête de Seni bacha kaye. Tant que constant na chef na ye mande fu bazana mboko. Tu es bango ki no bacha Mosengo na place ya na Seni bacha kaye. Le lundi bazuli gratation Mosengo. Batika volonté Nzambe Estambo esala. Congo Estambo la volonté Nzambe. Te na biboye. C'est pas lui. C'est pas lui. Il est c'est un politicien, Azap est président en parti politique. Azap président parti. Maman, au moins il faut pas na Sony. Faut pas na Sony. À peine 18 ans à Kabila. Atiki bango le loboé en débattant. Aux hommes qui vont trembler inutilement na ba bureau, ça même na permanence pendant 18 ans, peut perdre na permanence. Ce que peut perdre la permanence, c'est bon, on va partir où il y a Ali peut perdre Banoje qui a Mouto dans Combo et ça Sony Congo, ils ont beaucoup Sony. Mais vérité Ali, ils ont affaire à UDPS, ils ont affaire à la démocratie chrétienne, ils ont affaire à un grand homme politique où il va beaucoup pendant des années où il va avoir pression il a mandé fouté. Donc Bango ba ça abiso rien. Ba ça rien parce que peuple là si manabiso peuple donc
que message il y a fondation Justin Moulumba et Zaboué. Que demande le peuple? Oui, donc la période où bango bazobé la élection, peuple a fondation Justin Moulumba, que demande le peuple? Comme ça, tout autant le peuple oyo à Kolinga, tout une élection sans recensement, na peuple oyo Kolinga, tout une élection na machine à voter. Donc peuple congolais diaspora Justin Moulumba yo a télémi nazongeli ko pesa bino ba message ko pesa bino que mon amboka Félix Tshisekedi a organisé l'élection sans problème, mais on n'a pas lutté pendant 37 ans pour que tout ça na pouvoir démandater. On a vérité, ceux qui le politicien Bakobomba Justin Moulumba to boni pendant 37 ans pour tout ça na pouvoir 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans. Ceux qui Félix a ko ça mandat na ye on a allé combo ya Félix, donc on a 15 ans naïe. Maintenant qui basoda babité parce que basoda babit 30 ans. On a basoda. Babi avant y a pouvoir, il faut nyon chose donc en rail. Ba chef de l'état bazana bisika olala nenge musa salama. Ba chef de l'état donc oyé président de la République mukolo oyo sur la 2050, sur la 2040, c'est faut dans l'âge en 2040. Donc 2030 moi dans l'âge. Et là reste bon verté dali âge na bango diaspora biso UDPS tozo banga ba élection té toza na population koleka ba population nyonso ba parti politique na mboka oyo mais problème ba politique congolais ali boye âge oyo faille za nango âge oyo Moïse za nango ba monique ti Félix ça la 15 ans na yé 15 ans Félix et comme même bango na ba 77 ans ba 80 Jean Mouto za na 67 ans moi na 67 ans. On a déjà 67 ans. Si on participe plus 15 ans Félix, alors comment on a combien? Ce qu'on est parfois le moutou ça a subi bien pour la caoutchouc bêta gaillé. Ce que celui a commis na 70 et quelques affaibli. Ne elo ba banga ngona mais ils ont volonté Nzambe. Il dépêche trop lâcher pouvoir té ça que le peuple s'est retrouvé. On n'a pas lutté pour que tout ce pouvoir, il y a peuple en balabala té, tout ce peuple a souffert té. Biso c'est le peuple d'abord. Tous la popularité à ma casse pour les partis politiques RDC. Vérité c'est que mon moment opportun, bon mon habitation IDPS, tout organiser l'élection et le monde a mon Félix Tshisekedi, nous avons repéré sa bateau maïle oyo dans la tête d'Asseni. Mais c'est pas que nani ambongo azo gérer l'église catholique était à communiquer Sima Moïse Katumbi a visité Moïse Katumbi va passer ambongo pour na recherche pression ya l'élection et que ça la manango ko banga te ambongo organiser dans l'église catholique papa hein organiser l'église catholique était basango oyo to utse ba cardinal malula na basango oyo ya lelo bo motike ozana des autres demi ko gérer bango te. Merci beaucoup président Justin Moulumba famille à Calef Mouton bako senga. Bon, qu'est-ce que ça la main parce que papa n'a pas moi à sa portée disparu. Distraction madame. Distraction. Bango baebi mamukale va sala na mboko. Bon baebi ba paraboni ba tikali ba orphelin bana boni parce que ba orphelin na mboko. Ba orphelin na mboko. Ba veuve boni. Ba sala na mboko. On a distraction. Ça c'est moqué avec le Congolais. Donc, les Congolais, le gars là Mickey, le gars va se rendre bango. Kalev porté disparu. Est-ce que la police, génération, Azo qui n'a ni Kalev? Mais à quel côté la quitte non? Après, mais tel niveau. Non, à qui me pour la plainte. Yaya, Nabiboye. Ce qui la police est le qui moutoisate, mais moutouana s'est retrouvé dans la qui t'engaye Yesu. Après, bon, si y a Bimalanzela qui n'est pas quitté Yesu. Bateau wana ba l'évacuer ba mona qui était pour la nini makila bateau nem te ezo ma bango boy mais bientôt la vérité ko yebana parce que basana na justice té justice oya état de droit et ko Misa Kalev devant tout le monde pe ko mona que non Kalev il va se retrouver comme mona moké yo reste batiki attention qui tant bateau qui nous kangaye ba ke kangaye ba kondika oyo bazo gérer ba institution de sécurité na mboko ba signaler que bima bazo kangayo mais yeba ba finir par kangaye akosamba mona mboka Jérôme Moulumba pe atiki yeta la tena nzoto na niveau rondi matin vous comprenez mboka oyo ezaki ya Kalev te mboka oyo ezaki ya Kabila te pour que
peuple congolais a fait souffrir peuple congolais bongo. Moment Koki, Nabisio, ils seront tous arrêtés. État de droit, Simba Bango, et après, Bourouye Bassor na Bango, Batika distraction. Famille Kalev, Babi Kalev Azali, Azolia Foufou, avant dit Abatami. Juste Moulumba, coalition FCCK chez Koufa et Panzana, oui. Et Koufa et Panzana, avant c'était Kabila qui bloque pour gouverner, mais Kabila qui bloque. Maintenant, cette fois-ci, soit FCC Balobi. Balobi, ce n'est plus Kabila qui bloque, maintenant c'est Jean-Marc Kabundu qui bloque. UDPS, vous avez droit à 8 postes. Alors que Kabundu a 80 listes au FOBA qui est représenté par le Premier ministre. Il y a un point d'égoïsme dans UDPS. Vous avez parti au pouvoir, mais vous avez modèle T. Quand vous avez déjà coué là, est-ce que tu espérais que UDPS est Rosala? Tout est copanza na tendengeza qui n'attend wakala. Ok va présenter mais ce qui est vrai, ba ministre amsou soit IDPS bazan besoin pe bazonga. Et ça batum soupe bana besoin ba quota 80. Est-ce que vous imaginez avec les 80 que Kabundu veut proposer? Bon, nayebi que tant on nous se trouve la vérité, nazo la vérité pour la sabino que jise mulumba na bundela la peuple na bundela individualité. Ngaso muto sa mabe quelque soit rana yo. Quel que soit Oyo, aux autres qui appartenir à partie d'Angaï, donc, dans la vérité. Si c'est vrai que Kabundu a dans la liste de 80 personnes, ça n'engage que lui. Hein? Et on a Félix à se laisser faire. Kabundu, sur la liste de 80, c'est que justifié 80 personnes ont un engagement là bango. Ça n'a rien à voir avec Félix. Ce qui place 8 personnes. Félix a déjà 8 personnes au Yakouzwa à Rotia bango na bisika. Hein? Et ce n'est pas dit que le ministre Nyoso au Basagina Félix Basala qui m'a bêté. Il y a il y a 2 3 attends moko ministre moko ça y peut me malam. Au Senga Bazonga. Mais Kekolbake Kabundu a dit liste de 80 personnes. On a 8 places et pas à Félix. On a ce que Kabundu peut avoir difficulté de gestion. C'est anormal. Yo Kabundu a une liste de 80 personnes. C'est anormal. Ce qui Moutou allié, on a le bel yété. Politique, c'est la ngote comme copté. Au moins, nos dirigeants, nos cadres, mingi. Comment ça la politique le la COP. Maman, escroquerie et foutarana escroquerie. Au lieu de Moutou, sera bimité à ressemble à yo. Au cours de parlementaire, ministre. Non qui mikolo masa nanga les entamboué a commis na succès makasi na ba critique mais ngana belé les entamboué na ba critique té hein asala moi to boité que les entamboué au cours soutenir Moïse Katumbi pour bimela kuna mais et so pas vous comprenez et so pas donc na comment comprendre dans mboko pour la politique bien il faut avoir ministre et tout député non c'est beau servir peuple. Kabundu soit allé Bamonga Batou. A fout en Yemoko. A fout en Yemoko. Ça n'a rien à voir avec l'IDPS. Là, je veux dire. Sur les listes, 80 personnes. Bon, mon débat, parce que comme premier vice-président de l'Assemblée nationale, donc c'est les policiers naïfs. N'a des 3 mois de Babaxé Liona. Et qu'on a la passe, on ne pas naïf, on nous réclame, mon naïf. Parce que nous avons payé $10,000 pour ma ministre. C'est là $10,000 fois 80 personnes. À 800 000 là, sûr. So 800 000 là, tant qu'on a $10,000, au coup de mourir n'importe na policier. Et c'est au quota. Au quota. Donc, quand on a Kabundu bon pour ma ministre, ils allaient causer la bololé. Pe Sama Lukonde a exécuté un côté parce que place à 8 personnes. À 80 personnes. Donc, ce qui a promis pour grave ma présence, premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais ça sonne. Pour nous dans ma capacité, nous autres dans Bolembu, nous avons ma capacité. Mais ça sonne. Nous avons monsieur Zakoya, nous avons recadré un peu. Parce que l'État qui était pour la escroquerie.
On n'a pas lutté pour ça. Peine à 5 ans, cadre rebelle, botika ben gratitude. Bo aider ba combattant au babunde lito. Ba combattant ba souffrir. Laura ba fils Mukoko. Fils Mukoko a bébisa yemoko. Fils Mukoko bo récompenser tes gardiens du temple de la démocratie. Nabi Boye. Oh papa Chen yemo. Non. Moi je connais bien Dieu donné Moulumba. Le gardien du temple, c'est Dieu donné Moulumba. Combattant au Atema Azorangé, Ozora n'a pas ça avec le Longa Kabila. Non, Asuka Wapi. Asuka Wapi. Nabiza Mafia. Fils Mukoko, avec gérer, moi, ma boko ya batute. Moi, succès, et ma moutou n'a pas sentiment. Ngana Lobango, Jise Moulumba. Nazana moi expérience mouké ya politique. Na ebineni ni muta koya kana politique. Ndenge muta tema na politique. Bo soki bateau c'est que la récompenser, ils a ba Dieu donné. Ba Dieu donné Moulumba. Ils ali bana ya 100 jours té. Bana ya 100 jours bazwa na loyenge belé. Ba fils mukoko ba koyi na 100 jours. Bazaka na kiri na bongo ba 100 jours. Na lo bango na mission la binote. So tu ni mon amour a dit bemba a ko biso ke a raison sa émission auto sala na ye on a expliqué na tangela ba Congo ya ba na 100 jours bana 100 jours beti bana bana 100 jours ba fils Mukoko ba pasteur Gili ba nani ba Chole ba Gilles donc Yokason. Et ça, bana 100 jours. Je sais, moni, on a polémique. On va la 100 jours dans des lignes. Yoka 100 jours, t'es sali. Tu sais, bien. Tu vas m'expliquer. Il y a la bango, on a polémique. Nga na zolo bango na polémique te na biboy te bango bayebi Jise Moulumba za yaya tango Jise Moulumba azo frapper bango nde babando beta maboko mais ba passer Gili na bité pour passer Gili za Kisangani donc na ebité donc mais ba no nesi ba fils Mukoko na yeba na attaque musicien abando beta abando interpréter banzembo kala. Donc, naïbi bango naïbi fils Mukoko na politique té. Naïbi ki batinda ki e abando finga famille Tshisekedi. Et là on naïbi angwana. Chute na ezali moi batinda ga ye. Té ngana yebi té. O té famille Tshisekedi donc comme critique la famille Tshisekedi. Ndo moni eloko oyo batu babaya ye pour moment ezala ki favorable té. Mais le reste, nous avons félicité Bango, Baosala Moussala Kitoko, au moment Neuville, le général Neuville. Oui, bien, hein? Le général, celui Jise Moulumba a confirmé, général Neuville, président parlement debout commerce. Bon, les bazar à masse à Toben de Bango Lutoyo. Général Neuville, n'a pas eu son beau passant. Massa n'a pas eu Moustabata. Son monde est cinquantenaire. Naki kolela masa nanga fu mustabata eza ba maso ba souffrir pour la liste oyo ba masa nanga ba Jeko Moulumba ba Fabrice Pindi oyo ba komi lelo ba soda ne ba to ba bundela liste oyo ne biso so comprendre nga donc ba ndeko nazo ko féliciter bango ba Chole ba passer Gili voilà passer Gili courage mettons gazoy gaz le 9 juillet. Ali moje on mutnanga ye to passer Gili Jise Moulumba Jekoko papa donc na biboy donc mon ami Nathalie Boy 100 mètres passer Gili akimi sensation sociale ko té on est poudre passer Gili na bela ki o etela ngate on a otumbo on a la Jise Moulumba beli o etela ngate donc obeta faux donc baza ba massa basa msa kitoko mais na lobi nanga teke na critiquer bango te na féliciter bango makasi mais na tangelo ka ba kombo ya bana oyo batu oyo tukoli na bango na liste oyo
ba fils Mukambala que son âme repose en paix ba kufa na ba permanence wana ozomona donc ba Serge Lukusa ba Ibrahim Rasta na Tchangu ozomona donc eza ba combattant oyo tout akumbanga ata masa se do beta batu ba ko ya to na front na talibo na moni Jekobeya na talibo na moni Gerard Neville na talibo na moni Ibrahim Atokei Juste Moulumba, notre Dieu est jaloux, tous les chrétiens, nous avons la gloire. Mais ce qui est grave, encore plus grave, IDPS, c'est un système impérial, il y a dictature ou comment. On peut imposer au nom du Père, Etienne Tshisekedi, du Fils. Félix Tshisekedi, du Saint-Esprit, le peuple d'abord. Et ça qui jale le boko luka ba pense alors que président Fachi Moro linga qui jale le tie. Diaspora. Nayebi ke ba politicien belé ba koma ko flatter ba maître na bango. Vous comprenez? Mais vérité zabouye. Ceux qui levé Wakwenda a télémé lobby notre Père. À cette prière, il y a notre Père à transformer un sentiment personnel. Hein? Et dans les sentiments personnels par rapport à Ajinaye, Nenga Bandara, Litnaye, Aeba Gite Genon, Baninga ne o Bandaba on lit Bakufaki. Mais Yen Zaba Batelieti, Lelo, Amoni Félix Tshisekedi, chef de l'État. Yoka Mwanamboka. À cette sentiment naye ya Golobake, Nasambela Nzambe, na Kombo, ya Batu oyo bafungoli porte. Félix Tshisekedi a fungoli porte. Hein? Après l'Iwaya Etienne Tshisekedi wa Mulumba, vraiment, Batu ebele bazara désespéré. Que famille Tshisekedi et cause à pouvoir na mboko yo. Mais tant Nzambe a sali volonté na ye, abimisi moko ya Tshisekedi chef de l'État. C'est la volonté de Dieu. Donc, balobi te que Félix a commis Jésus-Christ non plus. Balobi te que Etienne Tshisekedi a commis Nzambe non plus. Mais ils ont sentiment patriotique. Donc ils ont animation. N'est-ce pas ok na ma jozemba lelo ils ont sentiment. Hein? Balinga ki baboma Etienne balinga ki bateka tokola la tokokansaite. Ils ont sentiment patriotique. Ça n'a rien à voir na oyo Eliezer Ntambalobaki. Donc, on a vraiment vérité. Moi, je suis Eliezer, je suis Massananga. Donc, Massali, massa politique. Hein? Mais niveau de sentiment politique, et comme il y a Mabé, à ma grande surprise, à ce qui n'a pas de comment aussi à Funcid, mais par après, Bassali analyse comment Eliezer critiquait Félix. Donc, à Missiras Naye. Mais moi, ce qui m'étonne, les amis. Eliezer, le comment critiquer Nabi Boye. Tango ba solo laki na bato ba soleil na bango bato wana nde basaki analyse c'est pas juste mon lobité vous entendez qui est le monsieur le député mon ami Azako soutenir Mingi Moïse Katumbi mais il fait semblant de soutenir Félix. Soutenir Katumbi pourquoi parce que Katumbi a autorité morale na bango. C'est ça. Mais sikoyo et memi Eliezer n'a pas sentiment il y a kobanda ko critiquer na eloko o essayer ko critiquer quand même mon frère na sengi na Eliezer Ntambwe et ça la musala na eza kitoko mais atika kokota na ba piège ya ba Mukebai ya ba Dani Safu et ko sopaye parce que to bandi litso na Eliezer hein to banzango na bo mwana nyonso sikoyo lelo Nzamba sali mwana ma komi député donc na moni a komi kolunga kobunga na ndenge etambolela et donc na sengi na mwana mboka eza pona mbala liboso na loba na pesa Eliezer conseil na télévision que et kozala malamu te obebisa oyo likabo Nzambe atia kati na yo eza ki député te nde ko changer Eliezer Ntambwe comportement donc likambuya e Wakwenda na moni bisika esali Eliezer pas cité parce que Wakwenda aza clair à ce sentiment naie patriotique à ce coup misa mokonzi naie kijalelo so kijalelo comme mabe et comme le rôle qui comment parce que na mona Eliezer
batiaka ye pe na kingo ba memiye yaza nani yebisanga nani namonaka pe ba pauvre bana ba orphelin batombolaka Eliezer batiaka Eliezer na kingo siko batiaka Eliezer na kingo po aza nzambe toni mwana mboka jise mulumba mutu na yo atuni kaka Eliezer tongo batiaka na kingo ezaka kijale lote ezaka kilisite badoraka yo te se badoraka ye pe pona mona ngate ke non combien bon lokola mona moi yemo lo bagala 16 plus dans la facilité au na kingo ba na kingo mais da soni tangu yo ba na kingo jise mulumba to ba reprocher yo te mais le vieux wa kwenda oave na yo abeti li solo asali sentiment na ye patriotique animation na ye pas mais animation yo le to comme lo belango te sala qui député na yebi ke yo na ki députation et qui ndé bien tika distraction la pesi ba na potombote jise mulumba na zongi Merci beaucoup, vous qui nous ont suivis partout dans le monde entier. C'était bien votre émission, L'Air de Vérité. Et comme présentatrice, Josephat Mwanza, je suis là, la vôtre. Merci à Onésime Canardo qui était derrière la caméra. Pourquoi pas à toute l'équipe technique de Congo France. Je tiens à souhaiter des joyeux anniversaires à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, tous ceux qui sont nés aujourd'hui, les 18 mars, donc joyeux anniversaire à vous, je vous aime tant. Merci à tous mes fans, vous qui m'aimez beaucoup. Toujours makasi. À nous revoir à la prochaine. Merci président Jussé. Merci diaspora naye nayebi ke na émission nanga na lobaki malamu na wi mabe bon o pa monique non a répliquer ko banga na hote répliquer. Mais on s'attend à m'embêter. Merci. Branchez sur votre chaîne, vous ne serez pas déçus. L'information à temps réel. La passion de vous informer, c'est congofrance.com. À nous revoir à la prochaine. Bye bye. congofrance.com. Site ya Tolo Masolo danger. Masolo kitoko. congofrance.com.